hypocrisie n'est ma belle. Nous t'allons garoter mais alors ça quoi lingio. Devant yo bozo donc ça yo elonga gentil mais tant yo pied sur mon corps à moto ma belle na yo et tout. On est hypocrisie au bout so lingi mutu linga vrai hypocrisie ou ça ma casse à mon appel bah ma ça me soit pena na esprit comprendre esprit esprit il faut l'esprit na musala bo bazar sous-té tant ça na mende bazar sous-té musala batika comme mais musala sous be pour na sous-té pour le maléa et puis en plus pour le maléa to maléa robota ne goupé ko kulala je me veux quand il n'y a pas là mais ici na chikito aux gens à na d'autres à dans hôtel il faut OK bon massi là maman na bien très bien c'est ngaye on joue na SB parce que chaîne SB ça audience makasi est makasi aux gens en actualité bien que na comme massi là ay menga bo et puis na okota na SB tilelo comment chikito me pesa ngango si la bisalo on verra les darway groupe sika vous avez comme on a pour il y a créé les abakou ça a plaisir pour le bango on va se faire la bien la bonne tournage na appelle ça mias il y a sur un tournage on bien les abakou na zo bien yé moko les arabes biso za permet nous on peut continuer bien ça y est au CP puis au PSP moto les abakou na yé et tout bien ensemble et tout atteindre mututé ba to fait solution dans non ba to fait on va battre mais attends to fait et belé pas tous les éléments il y a mais actrice l'Afrique centrale parce qu'il y a voilà et puis nous sous ba a nominé sous l'autre la basika toi la basika to linga na net to linga liboso kala comprendre ceux qui filment on essaie un profil de Chiquito benga Chiquito c'est le musala donc on a ranking sont pembé parce que tant sous film au musala on a muto pesa ngo bien ça par exemple boui yo so la boui to ben boui kasi général période oyo ils a batu kingani tant on peut y kunya ida batu mususu donc il faut ça bien à tout le monde parce que tant on peut ça la tête bato bazala kuna bakolota wa benda wa donc sera toujours en mouvement. Mama, if love is crazy, love is funny. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Boye bake, et y a une idéologie à Sikadok. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. La famille bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu ya misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate. Je suis l'incroyable Mirankianfou. Bonjour à toutes et tous. Comme d'habitude, Boyebi Mirankianfou Tangunayaka na kabino ba information surtout ya artiste c'est rien que oyo basalaka art théâtral. C'est pourquoi lelo on va parler avec un artiste comédien. Il s'agit de Chiquito. Tokosoana ye Chiquito d'abord artiste comédien au Boyebi surtout asala comme ça n'est bien, c'est pour une première de Nayambi depuis na banda carrière nangai dans les Songo surtout
ya kota ensemble na plateau na ngai le quoi na fin de l'année donc année na ngai nazo que par hasard parmi bateau yo na aussi ça la bango année pour na ba émission art en vogue na katia super promo Chikito bonjour. Bonjour Mirakel. Que c'est mon anglaise à makasi ya oyamba yo na plateau na nga tokuta na mais pour une première tokuta lelo. C'est un plaisir à tout à l'heure. Vraiment. Merci parce que répondre à l'invitation na nga. Merci. Voilà. Chikito bato bazolanda yo bayibi bamunika bamona ko na ba théâtre surtout na mona ko mingi et pas Jérémy Chabani na mona ko mingi pe pas la bisalo batasi la bisalo SBA balobaka mingi kaka babako voilà donc vous appelez les abako kama kila voilà bete biso mo lisolo bato pe bayebi yo bayeba te Chikito na musa na ya bandango wapi bandaki ndenge na aventure bandangi ndeni po Chikito kota na musala ya théâtre bien que peut-être solo bango déjà vraiment probablement la personne va tout supporter la somboté les abakok et puis de connaître sur na biso na ba itana na bango et puis na profiter l'occasion que ça à joyeux Noël ma meilleure vie na maman Olinzinga et puis maman Karine Moutou maman Karine Fomi et puis c'est bon côté là vraiment na musala oyo moi nengi no so bande ba tuba bandate a quartier kaneza la kofunda baninga ozo mettre solomo ba seki ici et puis jour mo beka ma sala ngai mo na groupe mo ya quartier to bandande wana et puis to kata na groupe ngo to fa na fa na parler ka un jour pour moni maman Sile maman le ba na ko le kana je crois et pas ya les Aïtanga. Ouais. Avec une émission. Oui, une émission. Un collègue Nangaï, Bambo Tebele, les Aïtanga. Parce que le groupe Nabango, comme artiste et tout. Nous avons qui a groupe La Gloire. Nous avons le premier écrit du groupe La Gloire. Nous avons Babou Longé, les mandats faits, nous avons Piron Dombassi, nous avons Bélé, nous avons Bélé. Nous avons le groupe La Gloire, Wana, et puis tout évolué. Nous avons une carrière vraiment Yangoua. Voilà, ouais, c'est un banini. Au delà de 12 à 15 ans, 12 à 15 ans. Je pense que Yozala qui n'a qu'à un groupe ou évolué dans un groupe pour les bases de recrutement. Oui. Ou attend Yokomaki déjà groupe est déjà en place tôt peut-être d'ailleurs que non basangani to lukabato. Basangani to lukabato. Ah donc nous nous premier recrutement to la premier recrutement to na au show là va belé. Na ko tanga pe Pierrot Dombassi. Oui, puis on doit pas groupe La Gloire. Wana Yazaki déjà na basila to peut-être non, Azaki recruté. Bon ba yak déjà. Da manda feza. Ba on Babou Longele tout. On tous na kati on doit évoluer. On a tout bien on. OK. En tout cas ça peut bien pour histoire ba face à ngoté. Ba kosaka histoire ti. Da histoire etikali histoire. Histoire à to lingo falsifier et simbati. Et simbati mina kiyo. Natango zaki wana. Ele oni kabola abino akata kopo wana. Le kabola so des années zaki que tourner ko évoluer dès que ezalaka. Ouais. Maman Sila, parce que la vision au groupe de Bango avec un bon sac en dancing, la peau de sera CD. On est un film en dancing la peau de série wana. Nabino ensemble. Oui, nabino ensemble. On va figurer il y a minier Jennifer, par un solo belé biso todo kota na kati on poto bima ndeka ezala. OK. Après tout le monde attend mon maman Sila à son groupe Simba. Ah OK, donc voilà dans le temps Sila alongwa ki groupe Simba. D'aller Angela Moko. Tout le monde maman Sila à son groupe Simba. Pour dire que tu es évolué na maman Léa, tu voulais maman Léa et puis en plus tu voulais maman Léa. Tu maman Léa robota ne groupe ko kulala. OK. Donc groupe la liwana. Tu le groupe appelle maman Léa théâtre roté. Je me vois quand il n'y a pas naé. Mais si ma Chikito aux gens à l'envie de groupe à dans hôtel. Il faut OK maman Sila maman n'a bien très bien. C'est naé on joue na SB parce que chaîne SB za audience makasi est makasi. Aux gens en actualité. Il y a qui n'a pas comme Sila. Il sera payé et puis il y en a un bon fonds il faut fonds au top la mise si la bisa le merci billet opportunité à payer ça là un bon fonds et puis
naokota na SB ti lelo. Donc so na ndio bien le yande moto ayebisa ki okende kutana na sila. Oui, apesa nga pena mwa force wana pe ya temisa na force chiki to kende. Asa mama na yo solo na yike. On trouve na SB parce que ba chaîne mingi ya YouTube ils ba équipe de moi ya moi équipe moi kem ko travailler bango. Ah lokwa to monaka SB azana na bato musu batravaillaka to mona pe côté musu to famille bota bazana bato to mona pe ndenge mona dinana Jérémy Sabani pe na bato voilà pepe ekapa amasina sola na azwanga pe abiatinga parmi bana ye na kati ya SB nde ko tambola pe na SB ya ngona vraiment. Dans séparation ya sila na le ezaka na ba problème ti so ta ba problème belé le ya ngaki jamais côté la yo que n'est pas sila. C'est ça c'est comme que parce que comme ça des arabes souhait de quand ils sont là ils ont une simba et va tirer la groupe la gloire et puis ça va un bon terme de ba camarade quoi c'est ça. Voilà, je pense que bato quand dabiso na mbi il s'agit Chikito bato so na dabiso peut-être à mon encore na pièce de théâtre musu peke aza koyiba te awana za Chikito wapi. Est-ce que s'il vous plaît par respect okoki ou kokite kolongo la chapeau peut-être pas bato bazo na biso ba mona vraiment ouais zanga vraiment Chikito voilà Chikito wana ye c'est ça voilà bato zo na biso Chikito vrai nom na ye oyo famille ba botela yo eza nani pe botami na famille combien de personnes Chikito papa ni nani maman na nani Chikito marié célibataire ou comment on a vraiment on a botami yango Gelor et wana et puis to botami 8 sa famille na sa 7e de la famille to botami na papa Emale et wana na maman Limba Francisca bon bali batika biso muri mo pe na kimia et voilà c'est ça naza marié na célibataire c'est ça ah célibataire engagé célibataire dans le couleur on sera célibataire et boule célibataire occupé par quelqu'un ah voilà pour le moment moyen nous bana comme on dit parce que nan ne pas comme azana officieusement maintenant officiellement pas besoin d'éviter voilà ça to iba na ka bongo yobi c'est ça dans ce ça y était c'est taïba iba na ka bongo ah alolanda yo zo ba na boyibana asala mo nzoto ko SCP là moto iba et puis si je souka nzoto pe SCP là SCP là ah c'est ça toi mo kila maït c'est ça mika yo comment zo ba abi ba yibana nzoto pe SCP là c'est ça mais va passer va SCP là SCP ça d'autres là va pasteur comment on rappelle emba de pardon na bolanga o miram tabandi yende mutaloba lobike ba yibanaka nzoto pe ECP là ça dit beaucoup na boyi na bisa makamusu awa yene muta ba popo na ye muta lobi ngai ti metil ka olanda yo aibi ke boyi bana ba nzoto sepelaka voilà Chikito ouais carrière ngo bandi ngo o pas tout ba ke o bandango na groupe ya Sila na Leya sali carrière na yo jusqu'à présent on peut évoluer mingi na SB ah voilà tolingi to meke peto zuwa ba précision na vie na yo to tangi ba classe pour évoluer yebisa ba classe no ta to ndenge nini puis parcours na yo okanaka osala musani na vie na yo to osala ka musani na vie na part théâtre vraiment tant que dans la classe ma classe vision ezalaki na la commerçant comprendre commerçant ezalaka commerçant kateka biluka yebika ezalaka o vie ezala moi stable watango otanga classe ouais olobi ke no classe na otanga na ozala commerçant ouais ok parce que papa na ngai azala grand commerçant ma kitamba yebi ma grand commerçant ndeka mokili ngo ezalaka lokola to tombe na théâtre
Quand tu mets la tête, tu peux me la tête, tu peux péter au moins l'engue, mani. Donc, on a en profondeur. Au sein qui sectionne Commercial. Donc, voilà pourquoi ça est commercial. On a commerçant. Pendant parcours, Sali Moussala, raisonner ça, Moussala, les lots de Moussala théâtre. Commerçant, les lots tickets. La Chiquito, ne moutou. Aujourd'hui, on dénie Chiquito. Comment Chiquito me fait ça, si la bissale. On peut avoir des groupes Chica, vous avez comme un arbre guélo. Il a ah, c'est le repère sa moto, comment tel. Il y a pas de Chiquito, il faut comment il y a là. Pour avoir comme c'est un chic. Ah mais non, il y a comme un Chiquito. À partir de moi, Chiquito petit. Ils ont l'occasion, il y a pièce Nino peut-être. Il s'est là qui si là à appeler ça comme Chiquito. Tant de groupe Chica. Ok. Donc comme autre bien en année dans la rue. Ne pas bien en biseau, appeler ça combo, appeler ça Pierrot combo ya Maxime Dombassi, appeler ça combo ya Pierrot. Comprendre Babou comme ya Marlin, appeler ça Babou. Na bien comme chic bien comme Chiquito. Ah donc il y a comme chic. Chic en outre chic. Babou peut au dans le quartier. Ah ok. C'est ça. Voilà. Vous êtes devant la caméra. Ouais. Na linga kini rubrique na sala kango na suka. Mais si vous avez un salle en avant, peut-être bateau azula na baby mirane a fonctionné ka donc découvrir pourquoi na lingi qui est à l'avant. Vous êtes devant la caméra. Ouais. Caméra c'est quoi miroir na you. Lelo chic et chiquito et gelo et wana. Voilà. Gelo et wana Asaki commercial. A comme commerçant monene. Donc la papa na yo. Ouais. Donc il y a émanation à papa na yo, il y a aussi le papa na yo. C'est ça. Et alors Chiquito a désorienté mbamo komi comédien. Yo za siko na minto dali gelo e wana. Ouais. Chiquito yo a otala yo libosa caméra. Ouais. Caméra où est là yo. Yebita siko Chiquito. Chiquito oyo a désorienté yo. A longoli vision ya commerçant. Ouais. Au commis comédien. A otala yo. Ça Chiquito. Olongola gelo na boule na ya commerce au bendi na ngambo ba comédien. Na kosenga Chiquito salaka musala sala concentré na musala et puis tanzembe liboso et puis linga ba collègue na olinga yo linga ba maman na olinga yo et puis okende musala oza comme musala nyonso ne ba débuter ba kina parlement ne ba docteur ba kina na ba hôpital nenge ba chauffeur ba kina na ba mituko na bango yango peza comme musala yo professionnel yango wana ti liwana yo zongo en considération et futa yo nenge futa ba ndeko mususu Chiquito message ya Gelor yango wana merci Gelor azolanda yo zalaka epana Gelor yo sikoyo afandi liboso na yo yo Chiquito sikoyo voilà obisa Gelor nini parce que obotola Gelor obotola pena Gelor pena iwana zaina posa azala commerçant mune yo botoli yo Chiquito obisa Gelor ni parce que ça ne peut pas si est-ce qu'azali Gelor iwana bon on ça Gelor iwana ils ont makambo baba l'homme propose Dieu dispose nous avons proposé que moi ce que yo ils m'ont pas kabole ngo a memi yo Gelor pendant monsieur qui est na comédie comment Gelor zalaka wana tala ndeko na yo sa musala bois que la fleur bois que buso ko kazu ate ko sika fete ils ont maman ensemble c'est ça voilà et ça la partie à rubrique oyo pourquoi tu as rubrique tu me rappelles ko expliquer rubrique ça le bien ito ko makasi au monde na ba comédien na biso baza bato batanga ba classe
baza bato basala pe ba misala na bango lokona yamba vide loin vide sanga ke ye azali un grand décoreur artiste peintre azali pe ko décorer ba avion aéroport en Djibouti c'est l'expliquer donc et puis vide loin abeta pe guitare ba comédien belo mona kaboloko to mona maître Lombe Soukari azali comédien azape maître avocat tout comme on a qui nani quoi encore bazali belé hein so natanga bango belé et ça la penza mabe donc en dehors ya musala ya théâtre bazape bato yo bazana ba talent na bango susu ba o bazana ba don et puis musala o basala ba mususu ba désorienté fi na bango mususu basaki pe misala wana et qu'on peut aider bango mais là qu'on a zomona parmi ba comédien belé bazana musala o basala vie na bango mais et qu'on peut ko baksa un plus na vie na bambatika yango c'est ça au cause de comédien o ça peut musala oyo ya vie na yo oyo sala peut-être cause électricien au cause d'un mécanicien le cause la bidi en ça théâtre na Angola azongeli musala mécanique c'est ça le nom ndenge moko pe galère et wana chiquito chic au sala commercial pour na au coma commerçant au coma c'est comédien na ba mbongo zwaka e ba u ba la onde bon bon na zwaka na théâtre malgré ça la moi pe wana oyo tuzwaka mais ba moi pour bon projet le va monter parce que oh non projet pourquoi pas. Pourquoi le bâtiment, mon frère? Non, un projet, la carte, il y a un projet, dans la famille Mounene, et puis dans la bande de Gomsoussou, par-ci par-là, tout le monde a dit que les parents sont là, et puis nous avons fait un autre moment, au foot, au salamandre, et puis bon, on ne sait jamais, les gars dans la vie, quoi. Et puis nous avons et tout parce que dans ça commerçant tant que je m'en bon cabinet en cabinet boyer et continue nous sommes na caisse c'est un peu ça OK voilà et là on a dans le bezaka que non ba comédien au baza ba talent na bango ba don na bango en dehors il y a théâtre ce qui peut au saleli yango lisusu ko za malamu mingi pour don et gangaka et gangaka talent et gangaka donc le quoi toujours landa majabu toujours mona majabu bana rafiki toujours na bana na mikio na niveau bazo bimisa batala na bango non et na mol plaque non na Congo batala ezali ebele redia misa yemba nze moko aloba biso ba redia misi tozali me ba redia misi musuba na ba toilette bazali tant ba sukola comme na mutu musa sukola zo yemba obi non ouais et ça le quoi n'est biso ba comédien parce que na zakana bino na lia kana bino amela kana bino to zakana bino c'est ça en dehors ya musala na yo ya théâtre à Chiquito donc je pense que to yo aka un jour Chiquito abisi maison moko ya d'abima munene muza commerçant to Chiquito sali ba lo moko boy et to bénéficier pe pour na peut-être vina yo en dehors à tête pour tobi que au gagner à peine paix oui on a donné aux gens en soko le beau utilisant donne à eux et ko sunga pe le susu la miko zwaka kaseda quand ndenge ba tokuta musala ndenge sine ba do ese be balango moi mukio wana to zwaka mo do bundalango on appelle ça merci beaucoup et belé na mamsi na bisalo et puis na appelle ça merci na appelle ça merci belé na Jérémy Chaban une équipe ne mobimba na Aminata son père na mabidi ndenge vraiment bala musa subiso ba comédien et génération na biso na Kevin Sidney kais officiel ba musa biso na musa na bazanga to benga biso to tourner to porter moi un plus na musala parce que baya kala ba no benga bango na bango pe baya kala pardon baya kala OK so na film na obenga ba camarade na ye et tout mais tant que Jérémy Chaban
Asali Jérémy Chaban officiel production avant ko benga pe biso ba ndeko na ye Kevin Sidney to asali chaîne na ye abe biso ba ya na ye ba collègue na ye amé de son père dans ma bidi to se be benga biso ba collègue na ye vous comprenez la génération na bango voilà mais on marqué to benga pe mikolo wana ba menga biso avec on benga pe bango to sangala bango to sa musala moko vous comprenez vraiment Jérémy Chaban aza na hôtel abenga koto mo abenga te yabenga tout le monde à 500 avant tout le monde koto peut on ça merci beaucoup nenga 500 biso beaucoup on profite de l'occasion on peut ça joyeux Noël et meilleurs vœux à maman Love Kinzunga ou à celle fondation na LK et sur ba handicapé ba femme laissée et tout on peut se mbote belé et puis maman Biz Mondele musique force tranquille on peut se merci belé et puis bah Noël joyeux Noël na ba bonne année ici Kozali maman Zozona End Diogo Percy Fortuna Nzeza on peut se mbote ici Kozali voilà beti absolu solo avatozonga ndengo sar ba filmer na yo beaucoup de Jérémy ndengeni izaki ndengeni parce que le cause lo bela yemingi etikenga na bwaka mwa lisukuna OK beaucoup de ndengeni bon Jérémy Chaban ezalaka na tournage ya Kevin Sidney abenga tourner amonaka façon na jouer na scène oh je ne pas dans la comédie de Makila na éviter na bengaye parce que voilà Kevin Sidney ah j'ai benga Chikito a jouer bien les parties wana benganga na esko Jérémy Chaban ni oto benga bimisi buzo balanga vraiment na beti vraiment libaya na beti libaya Jérémy non Chikito zala un mot wana to tourner biso to maza to bande tout bendele ya Congo on a tout le temps Jérémy Chaban ni de bana partie ya Kevin Sidney à part ça tout à l'heure il y a dans notre tournée dans hôtel la paix pas hôtel la mais juste mon na rasco na Kevin Sidney des cigares to yebana suma kasi José Baïla na jo sora kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko jo ko mate baza na mboka nini baza na France mususu za na Belgique e ko makate oh mais baza ni kuyiba ah na rembi na robi na France na minute oyo agence il y a sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengene bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki yo oza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayemisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soko tali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo braza na tena baza continua JB Service akakuna ezali soki bane te angolais nali te nanga angolais JB Service ekare eza musimo Chikito aux réseaux sociaux oui oui tu as connu dernièrement par rapport à
mariage civil au Islam qui a Jérémy Chabani. Non bon que poser na kati. Oui, relater biso. Ezala ki ndenge nini. Scénario no Islam ki ndenge nini. Pour la bonne qui yopé. Ozala ki côté à moi si. Peut-être tout ça non. Vraiment non pas ça sous un grand merci à Jérémy Chabani parce que scénario un modèle ou un nano salamaki depuis théâtre banda que ba louer espace ba louer maison de décoration et salamaki et puis tout ça liango na idée moko obito de focus na kati ya mariage civil wana ba doit mériter mais quand tu as un professionnalisme ba musala nzoto yango to sala ki loko wana oyo gangisi mokili sinon ba ivoirien ba obila mariage civil Jérémy Chabani sinon ba nigérien ba obila mariage civil Jérémy Chabani ça veut dire azaka l'homme de l'évangile dans ba on début de banda non c'est un salamati pour louer espace pour louer ni mimi azaka que bonjour dans un salon bah tu vois ici mais puis louer non Jérémy Chabani aucune chose na mon présence c'est ba comédien monsieur le la Maman Bidi Bazalaki Amina son père Bazalaki Maman Top Bazalaki Mimika Bongazalaki Bias Bazalaki Pewana Kevin Sidney Bazalaki tu es Bazalaki belé OK bino feedback Bazalaki makasi tambo salaki yango boboaki na YouTube Bazalaki gag ou Bazalaki film Bazalaki gag oh oui gag boy dans son esprit wana voilà OK ça veut dire à fin d'un réalisateur naie ndeka ba collaborer makasi godinga de PC mode sikazali ba beni ba lui idée la bango do azaki ba mbale ba travailler ba inviter biso to sa musala de PC les meilleurs na biso comment pele ki wana mais la fille là aza influenceuse ça sera ouais titre case et voilà amuta TikTok est-ce que est-ce facile pour à s'adapter directement bon taka Jérémy Chabani na réalisateur naie godingando basula bina la fille ben osola ki biso boneka sur place nenga yaki wana akota ki ba répéter qui avant bon on a évité ah OK tu vois là cousin interne à Jérémy Chabani na les gars jour il y a tournage à tourner voilà donc on a yambi funa profiter ouais pour moni biso to sala ka musala to mona ka ndenge lekaka ouais to yuka kana sango ndaku oyo ofanda kate mo yeba makambo lekana ndaku wana ezati exactement soko za libanda ozoyaka batanda kono mona kaka chwa balambi soso chwa donc mais ma cousine interne boyebite oyeba il faut okota ndako yeba yamba baka ndako etangaka muto ayeba ko ezaka muto afana ndako mais sauf que tu m'as bien dit ne bandira lo bay ke o batinda kiyo na le anda ya okende pas sila sila ayamba kiyo bosola ki okoma ko sala mingi na SB yebisa biso no éclairer biso un peu amakambo to yo kaka ezalaka vrai ou faux to kaka ki soki okei kosala epa ya na SB il faut obina ezalaka nini nango nde toyokaka yango lokwa na yambi oda profiter to na yeba beti apso na lisolo bon mutu na mutu azala ndenge na ye asebelisa bafanatique na ye parce que les abakuku eza bafani ya mama Sila Bisalo akreye bafani na ye eza bakuku ndenge fallait pour créer à Warrior après créer ba doyen des akaka faut que créer il y a créé les abakou à ça la plaisir pour le bango on va se pela abine la bonne tournage na apesa ambiance yango ye so ya tournage on obine les abakou na ngazo bina ye moko les akaka biso za pemeni wana MP continue ambiance ça y est
au CP puis là au PSP moto les coupe na yé et tout bien ensemble et tout atteindre mututé ya faut dire non atteindre mututé et ça façon à ba fan na les coupe bon so ko aux gens permet monika et c'est bien so bien là so ça va être fin na yo comprendre et dire faut ça au bien non moi ça mensonge à faut ça mututé c'est ça tout qu'on a les réseaux sociaux va publier si là que a eu trophée mais c'est solo ils a quantième trophée ba trophée ngo ezwango à l'occasion nini parce que ça mutia za mutabako vraiment ba trophée sur ça dans nombre de trophées on va battre mais attends trophée et belé là tous les éléments il y a meilleure actrice centrale meilleure l'Afrique centrale bah je qui en voilà et puis nous sous à vous nominer sous OK à vous nominer il y a nini voilà vraiment na talent bébé qui me sous nominé quand en Afrique à vous nominer parce que nous ça auto salaka y a un fleur dans ozala ba trophée oyo et tout etc. Au moment qui avec trophée meilleure actrice et Afrique centrale. C'est-à-dire, même si ça rien pour présenter Bisso en Afrique, Bimba, et puis RDC. RDC, et puis à Zui, titre la meilleure actrice à RDC, le coup mouné. C'est un peu ça. Ok, mais la monaka, bateau, chaque fois, balobelaka si là, on va défendre si là. Ça n'a pas salaka. Mais non, on a eu vraiment la quantité. Pourquoi? Non. Parce que vous avez il y a maison là. On mira, on a artiste et comédien. Moi ils ont chroniqueur, chroniqueuse, on va soutenir Mams. OK. Comprendre? Mams ça nous comme tout on va faire Mams. Au ça il a promotion au ça là. Et puis on va voir ça malamu et on va chroniquer comment soutenir Mams ça y est mon cahier qui va soutenir la cahier c'est ça banda au côté na KTSB au stade a combien de films au yo mo fando type que non papa na ça autant de films na SB na c'est le film est belé on peut une opportunité est belé un film est belé na SB dans la SB même ça peut ça espace vraiment au mokili et réé bana sous comprendre après espace on peut ça passe à yé bana sous mon cas et puis monde a testé dans l'équipe dans la diversité na kolaka pas c'est ça et là chaque fois ba question yo na lobaki na banda ko tuna ba question jusqu'à ce que ba comédien na biso ba m'équiper ko améliorer leur façon il y a Moussa na bango dans le sens que il y a beaucoup d'une façon internationale bon limbisanga peut-être choquer mais bon ça quand même bateau yo ba biloko na biso ba luka shikito ba beti shikito terrain shikito gelo ewana ba beti ba film nyonso o shikito asala et bimi pena année 2023 à ça qui autant de films na SB autant de films des gars na Salina Jérémy Sabani autant de films à Sali et pas il y a Dinana autant de films à Sali et pas Kevin Sidney et là qu'on a bon et là qu'on ont manqué pena ba comédien c'est 100% ils ont manqué bino mingi là à 90% s'il vous plaît. Pourquoi dans les bons? Parce que dans toutes nos questions, il y a un nombre de films tournés. Or, ce qui est en 2024, au coquille comme ça, les films ont tourné, au Sani, au Sokomayango, au Lukata manager, na yo masa comme on Fortinan Zeza, le quoi Azaza Zapeme na yo. Azoba que non, bon temps mon Fortina. Na bitu so eloko bo makabine za rapport na pete ya mukozo mo na zo na pour partager tout monde na raté na zo muke. Eza repa na nga. Ah Fortina ko ko aider yo azokoma azozwa.
aux autres morceaux moko à filmer osani au bois qui hein et commis et ça la malamu Amira même ça yo tam sous au révélé biso moi idée oyo to lokuma parce que so tuni papa msum attends le combien de films à tourner de banda ça éviter na tuna qui est pe le président Lombe va éviter comprendre la plupart comprendre on va éviter non peut-être na idée la tuna belé a tourner est belé comprendre en journée tout temps sur des tournages na semaine temps sur 14 tournages temps sur 16 tournages temps sur 5 il est belé comprendre et que non il a perçu comme ça aux autres de banal na hôtel que ayeba on fait la na chaîne de tourna on tourna film c'est quoi aucun luka ba chaîne wana on luka là et ya belé ka que belé voilà donc on se dit na que bien na fungolo mémoire elle va ngo pakalowi au moins émission na talaka mundele atuna flip ou pas attendez nombre voyage ça na tia koma tilelo abi na invité batina ka mo abi na invité odomona Baptiste na biso ya Congo bossa l'effort au coma international bien que théâtre en tout cas président na ghetto et bandi ko bimasiko vraiment en tout cas félicitations ba comédien na biso oyo bazo défendre Congo na biso na libanda ya mboka mais bossa la peu fort boka mata bona na Google boko tsara biloko wana autant de films au sali autant de pièces au sali des tableaux au sali et ko sala malamu ba voyage bo sala bozo koma esa ezala malamu mingi parce que ta sikona tu une question ozo ibati na tuna ka pe matusa mo ndemo ibati na tuna ka shwenzita aibipete tobe tam pe mama lo mbongo peso zali soka ta peke au sala kango c'est bien ce que dans sala ngote bo sala yango peshanga soki pe déjà au sala kango gloire à Dieu pour la moni aza parler ba comédien oyo na mona a poster mingi soko beti peshanga papa na mo biloko nezo mingi coup de chapeau peshanga siko zali na en tout cas na contrôler mi na mona ponga pe na sa ba recherche na mona la mona pe belle vie pe ba ye pe azo sala bon ça l'effort même si les psychos sont ça comme ça malam na ça ba recherche wana donc bon ça l'effort bon récolter un peu ba voyage j'aime bo ça la bo tala soki et bo ça autant combien de voyages combien de films bo ça là et ko sala malam mi pona bino artiste na biso ya Congo ba comédien pe ba musicien sali o tourner sali muto ba exactement ba sali nombre de films nombre bati pourquoi pas ça ba kosa papa depuis ba banda ne président le ba banda comment tourner sali ay bate tenga la le nombre de répétitions répéta ba éviter comment dans les camo il y a boire à manger c'est tout penza les camo et que est-ce que pas ya binote hein même pas la biso hein c'est ça ba chroniqueur ba journaliste ça demande que biso plutôt nous ça que le quoi na salle mission chikito boye na komi pe na salle mission chikito là qui joue tel na salle place tel tout ça autant de minutes tout suite au combien on na Google to vois qui c'est ça et ça mala même biso ngas na banda ki déjà ngas na banda ki déjà na banda ki ngo pona babi la charité bien ordonnée commence par soi-même donc na banda ki ngo mais likambo ils appellent normal il faut pe baninga ba salon 2024 biso nyonso ba chroniqueur ba musicien ba journaliste ba comédien en tout cas to emboîter les pas bandeko so asalango et kozala malamu mingi pona musana biso ekende liboso 2023 lesquels ont des statistiques, les bilan 2023 et chèque ou récite. Récite. Vraiment la bande qui 2023 et puis vraiment la souka vraiment équipe qui topo oyo ba ke belé ba pesinga confiance en musala oyo osala vraiment c'est na sous nzambe 2024 on a yassina elamu susu et makasi na perception qui est au-delà parce que on sera au niveau tata maman
yango nde eza sumbili kwanga sumbili fufu sumbili nyonso c'est ça. Et que madame c'est quel plan na côté ni na côté ya mbongo ou bien na côté ndenge ba comme ko benga mingi comment solliciter mingi na komi solliciter vraiment pour ba te belé autant mbongo pe mbongo et qui mangala ngote mais mbongo eza moi ezo il y a besoin de payer malembe et puis autant musala pe na bongo la kisusu moi façon na ya rejouer moi j'ai na rejouer bato ba nanga mingi ba gars pas Jérémy Chabani pas Kevin n'est pas Amélia de son père pas Enga moi j'ai na nga pe bato c'est père mingi en 2004 sous ba kisusu ba effort 2024 oui effort sous ba na couleur sous parce que eza musala c'est un peu ça particularité na yo za kanini na musala théâtre ngo jouer ka particularité na za kanini patron s'il vous plaît patron Coco se déguiser et si se déguiser un peu déjà tout peut-être particularité na opena ba tuebi ah opena j'ai un takina na ngo za ka shikito na so na ya jabu so ba nebe ma ba lingi makasi muso lo kwande ba comédie ça la wana et moi dans tout ça normal na bosseli ki na ibioté et tout OK bon c'est vraiment mingi non inora batwana voilà et bien madame salon na déguisé o ya ko makoko non naza polyvalent so papa pena survie un costume tu la chemise et tout papa c'est au sala des gens on les belé OK ba bien salango et puis voilà qui pasteur normal au salango pasteur aventurier non sala té mais au sala tout ça sala so sala déjà pasteur aventurier sans sala pasteur non sans sala président de la République au sala et voilà Taliboma ça l'a fait déjà on s'est déguisé comme Taliboma ouais vraiment on peut ça Kevin Sidney m'a versé belé na salaka na tunanga rôle moko na pesi à Kevin Sidney Michou la sorcière bon autant la Kevin Sidney oui ta Michou la sorcière na joueur Liboma on t'a poto et puis poto na okuma Liboma na Kenya ils ont impeccable un joueur Liboma ils ont impeccable un joueur flair Nicolo et ben Mickey ah tu joues bien na ça pena non Kito Dialo et wana shikito na musano ya théâtre au salaka nini omona ka oyo esepisa kote na théâtre omona pena ke jenaka yo kenda mabe omona ifu pena etika on ça nanga tuna bato na bin en général donc omonaka bon na monde biso ka hypocrisie na mabe mutalinga rote mais azo sa ko alingi yo devant yo bozo peut ça yo elonga gentil mais tant yo pièce mon kono amoto ma yo mabe na yo et tout on est hypocrite au bout so lingi mutulinga vrai so linga rete le plan linga rote c'est un peu ça hypocrisie ou est ma casse mon et puis maman ça me soit pena na expliquer comprendre à expliquer soutendre expliquer bah c'est facilement ouais bien expliquer comprendre elle linga miracle et miracle linga rote ça me sigla tout mais en mon à seguir sur toi OK elle a dans son tête mais abi comprendre il faut l'esprit c'est ça ni no mona so ya bien pas bino musala bino ya ko ya théâtre na musala tete on mona malamu za mingi soki mutu akufeli to ata boyo balate to zara toujours ensemble moninga bali to ensemble to contribuer to sungi moninga na passe biso to obeta ba porte par-ci par-là pour sunga moninga auto ngona ba comédie biso ba comédien bola me biso ya wana mabem suzaka naka malika mo mira kafu boss mo ka bensi par exemple bensi yo par exemple bensi yo comédien bensi amira kafu nazala besoin ya 500 comédiens naka bila bango mbongo de musala yo zui obenka ka bato so la bango benka bango ka tiki wana ba ko zo mbongo wana mbongo c'est ya yote famille na yote papa na yote mais mutu mo ka message mo avec un comédien ah ku ala so numéro na bengi yo benga ko nzela comédien so ko zo mbongo wana mais moi na osaka mo clique mo be bato wana après 6 mois
tori solo bete mi banda mabe msumu na pour comédien yango wana mbongo za yote mbongo za mutu msusu bengi waninga boza mbongo mais au salika mabo après ça remercier pas ya président Freddy Mbalosombo aza clair autour abeta solo moko ya tournage ya yenga on passe babenga bango basukula jour aux mbongo bengi bango te babengi bango bake abengi basolo li ngeza boto sala cop bweza faut le bila mais faut bozo moto benga bino plus tard akoda bino mira kavu to benga ya benga bino po bozo mbongo jour les bango mbongo benga bango te benga moi quelques-uns fais encore aussi mais t'as fait son dernier azara chocho apeta mabe apeta a cracher là bango a cracher là bango c'est Lucas akuta bango bango pas le vérité en face ay petit ça ba joana ba toma be so que ko payer faut bien na bango taw sta na musala bo bazar sous-té taw sta na mende bazar sous-té musala ba tika ko mais musala sous be ba tourna sous-té musala boé bazar sous mais ko ba benga waka po comme fanda mais so ko benga do sala musala ba musala balinga su taw sala moi qui mo boé et bien ça ça bon point que ton ala moké ouais Shikito oui est-ce que pensa yo mondo zawana nan ta blessé na théâtre ça na blessé en théâtre oyo mona pas na blessé avec la blessé na date naza bien tout le monde oui vérité mi à dire ta blessé na date naza munga ba pour la clair et ouais mungala oui ah ok na mbuza bien 100%. Papa mbuza 100%. C'est la vérité. On t'a blessé dans le théâtre, azati. Azati bien à tout nyonso. C'est ça. Ok, Shikito. Oui. Ce qu'on lobby les loyo. Caméra tala yo. Au balika moko pour na ba comédien. 2023 oyo. Ngala lobango l'équipe ma B. Pas na bino ba comédien. Yo. Oui. Bino ba comédien. Bofingani bofingani mingi. Entre bino bo potani wa conscient nango. Bo potani makasi. Bato groupe boy. Bato groupe boy. Bataka bazo finga batakoto, ataka bazo finga batakoto. Pour la année 2023 qui est ici là, message de ça et pas bino ba comédien. C'est le Moussa na le commis, bataka oyo, ba ki joue na kan ote, bataka ba ki joue na kan ote. Message de ça bato Hollanda caméra oyo. Vraiment là c'est là ba biso ba comédien, biso ba comédien. Tous en aboli. Oh les gars en 2023, de donc que le côté 2024 pour l'autre la base. Toi de la basika tolingana net tolingana liboso kala comprendre ce qui filme on essaie un profil ya Shikito benga Shikito au selo musala au foutier akenaye vous avez camarade ou collègue à service ce qui rôle essaie que son père a joué au benga son père donc on a ranking son père parce que tant sous film au musala on a muto pe ça bien ça par exemple boui yo so la boui to ben boui te casser général comprendre net le bara mikolo kende bane kende bato botama musuba kufa période oyo iza bato kingani tant peut oya kunya iza bato mususu yango faut ça bien à tout le monde parce que tant yo pose la tête bato bazala kuna bakolo kutawa benda o bazo soka toujours en mouvement comme ça on peut ça biso le comédien yango là tous à la société tout le monde tolinga biso et ça vraiment bien. Dans la période électorale, le 20 décembre, oui. Donc, il n'y a pas voter. Oui. Parmi les comédiens, les comédiens vont postuler PBB. Maman Kalunga, Maman Annie Biasi, président Lombe, président Caleb, président Masumu. Président Masumu, oxygène na communal
Et puis na moni penani c'est un bagarre. Ouais. C'est un bagarre. Et bien là, oui, il est passé par postuler dans conseiller municipal. C'est conseiller, voilà. Bah chance est belle. Bah combien tout autant trois comédiens abîmés vraiment dans le parlement on a ça avec du bien. Bah le bulletin du saut il ça vraiment tout connu parce que tout le bosso tout le monde est avec moi mais tout vraiment pas comédien n'aime que et aussi bah quand après l'ombe azama il tonda maman ani bes mais le tomba et tonda papa musumu mais le tonda présent Calais maman Kalunga tala tout ça biso tout asimana bino vraiment et bien nzamba lola okela biso ba comédien au soumata trois comédiens au bimana neo comment il ça vraiment bien. Oui, bien message no pesi et c'est pisi en makas. Merci beaucoup. Pisi en makas. Merci. Nazo kasiko ma mingi na motema na ngai kotala na otala bino ba gag na bino bo sala. Na otala ba pièce théâtrale na bino. Au moins na bazo boaka ba député au voter numéro tel. Voter numéro tel. Parce que kuna boliaki. Mais na yo kapena mutu comédien. Si je ne m'abuse pas. Moi comédien ta musupa boaka muninga la ba que non bande comment voter président Calais voter Lombo Souka voter Makalongo voter maman Ani Biasi voter numéro rien. Même à le monde on fandiawa au profiter le bien dans la mission nanga. Mais na bagang bo strata au bois kata mutu moko boye comédien moko rien. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment ils ont la moli kamute to bo fini ba ndeko na biso ba yana biso ma biso ba comédien té. Ir ni wana. Ya mira kiavu. Zane mutema. Mutaka beso mi de la voter ngai. Pesa nga voter ngai. Biso comédien to ben année public vers député qui gagne pour voter bango. Attends to ben nga voter qui député na on metté. Mais ir ni ne kata makam. Mais et ça, évidemment, tu vas campagne électorale. Pourquoi tu le bon? Et ça parce que bon ça la publicité. Bon ça publicité, bon voter mutu. Et là on y sont ezo canalité ezo quota. C'est ça. Nzembo mabeza la kate. So mutayo ki nzembo mingi e quota. C'est ça. Théâtre mabeza la kate. So quota théâtre mingi olinga. Ce qui bino pe. Bon so tanga comme ba ninga na ba comédien mingi na pièce na bino. Obi ba comédien. Même le gouvernement a besoin de Tizarabino. Si on parle de campagne, il y a un bino message les carambala moko. Oui. Et bon bino moko. Bozali plus de 20 000 comédiens. Ah on a vu pour ça qui chasse. Si on parle de groupe na bino, na pièce na bino. Bon ça campagne ba ndeko na bino, ba comédien. En tout cas bobima. So ata bino moko. Il y a biso que année oh il y a biso ata 3 comédiens bobima. Au parlement parce que dernièrement à président le même il essaie de descendre pour la tchango kuna à l'instant qui campagne électorale na lundi a problème sur les belé bazaki wana bozaki belé mais ndenge peut to kanela ité na mina quand date le 6 décembre tant on publier ba député obima au moins ba comédien obima amen ba obima je na ngapenda ngwana ba comédien ba bima non c'est que ba on kabasa mtemo malamu tant de remettre à porte dans bureau na ba on to côté sama lettre remettre de serment ni boué ba zo na source ah ba jano to ba ba belé to ça on to luko ba 50 fesika moko to le na ba zo na esprit wana parce que tant comme un député alors on l'esprit wana comme esprit ya député comme esprit ya so yelo na mbaté oh ba to ya maliboso ba comédie la famille est comédien. On a posté un biseau, tu l'as quand le parlement, tu l'as et ça bien. Comprends? Mais parmi les comédiens, on se voit que non, Bandeko va postuler, va jouer vers Bino, il faut pas solo là. Il faut pas vers Bino, on va sa campagne na bango sans pas contacter Bino. Bino vous autres qui va peine que non. Mais là, il y a question que ce que vous avez bien autour de présent. On sait que soutenir on a prié pour soutenir bango. Mais il a pas là on a ngai. Na mon ngai ngoye. De retourner on a beaucoup carabo bo ça appelle ça na capeur de Bino et au ça bien. Sur le but de ça né. Na monsieur
Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibilombo na Kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 mais tout ça voilà en tout cas eloko na souci nango makasi mama Kalunga na campagne na yo et ozala pe malamu associé ba tout théâtral kutana kena ba groupe sala ba descente na ba répétition ba voix kuna soko sala ngo déjà gloire à Dieu président le menenge moko na mona ki osaki descente ngape na zala ki wana ne lelo pe na bike bo sa descente président Caleb groupe na yo Sinak bana Sinak ngo sa campagne exactement qui trois groupes mobimba Sinak au Benin on a un tournage qui était un tournage wana oui quand tu as moi imagine que loba quand la scène est tamoli c'est vraiment les gars ça non depuis à la 9h on doit faire les promotions pas qu'il bosso comprends beaucoup message donc ba comédien nyonso ba postuler boya vers bande konabino ba comédien bozala ba base nabino ezalinde ba comédien na ba troupe na bango to groupe na bango pe lisusu apesi demo ko bien shikita bi boko kipe ah oza tournage oye c'est ça ata moi 5 minutes ta wana olobi kaka oleki ekozala malamu mingi chana bino ya ngwana polo chapeau ba 5 minutes 10 minutes ba peuple congolais ba lembi yango ekomi opesi mbongo mutale na ir ndo shikita lobi a voter na yote mais ceux qui bosali campagne na bino c'est ça et na ba et pas ba comédien boleka parce que vous a ébélé. Merci, je pense que le message est l'équipe. Je sais que tout le monde a su que l'émission est biso. Au monde une émission de l'équipe. Vous avez un message pour ça. Mais vous, il faut avoir trophée na musalo parce que vous allez trop dans ma comédien Koufa. Vous avez présent, comédien Bella, vous avez présent, comédien qui vous avez libéré la comédie, vous avez présent. Vraiment, on a payé dans la félicitation parce que tu as sauté. Merci. So Bengo, vous avez bien qui ta caméra na yo. Au salut musala pour partout au monde. Sambongo pe. Ça a pété. Comment on peut se remercier Bélé. Merci. Et puis pour la émission venue avec Topo, sans polémique, sans jeton. Rubrique on est que nous bien surtout on a rubrique on a. Qui Topo. Galère on a le chiquito. Qui Topo. Comment on appelle ça merci na bayeuse ba libiso. Bo liker, bo commenter dans la chiquito yé awa. Et pas mieux. Pour la qui c'est que je suis de voir les enfants de Bélé pour ni sama chaîne. Comme pour ni sama chaîne. Ba fan oui ba fan ba na wa. Na ba chiquito de wana ka fan na chiquito de wana on va faire na ngaba wana.
Voilà. Bonne ça chaîne ouais, je suis dans Awana et ça va miracle. Bien, merci beaucoup. Numéro na yo so mutalingi peut-être benga yo contacter yo sur na salutation. Benga na plus 243 89 59 28 473 89 59 28 473 exemple na WhatsApp benga nyoso to sur les tout merci beaucoup. La salutation exacte. Ta pesi mbote pa ya Love Kizunga na France, maman Zozona Inde, Karine Moutou, Karine Fomi, maman Sivika Sobusikas, na pesi mbote na ma comédienne nyonso ya Kinshasa, na pesi mbote na maman Leandaya, maman Sira Bisalo, et puis merci beaucoup na Jérémy Chaban, Kevin Sidney, Amir son père, et puis na pesi mbote na Baïma Sobaïbinga, famille Wana. Merci beaucoup. En tout cas, Ozaki na prise de vie ezalaki bongo mika muluba solo soko ngo ye ba kay na bukulu ban seka na pondo benga matamba moi Thompson na pembeni eleka malamu. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Merci.